mais balobi ete biso nde tokotia kimia na mokili mobimba. L'État na biso ati miso na église kimbangiste pona nini biso tokotaka na politique te. Mais soki tokomi kofundana c'est comme tozokota na politique. Place nga na telemeli nde yango wana na koloba ete biso tofundaka te banda kala bapapa bazalaki fundaka na leta te po bayebaka ntina likambo bango balobaki boye malamu bato ya leta baya pa na biso me biso tokoki kokende kuna te toyebi mobeko wana be toyebi yango te mpona likambo etali ndeko na biso oyo azali awa ngai moto nazali teneur na ye oyo na mosalaki mpo babimisa na ngola ntango papa simuki mbangu kianga na bengisinga alobi papa mabus tu quitte la Belgique yaka okende kotia ordre na ngola. J'étais le chargé de mission résident en Angola pour mettre fin au conflit d'urbanisme. Nasala presque 5 ans na moni autorité basali banquette na bango président Angola dit je vais mettre fin à cette histoire. Révérend, il doit te présenter au conseil des ministres, c'est ça le programme Tobé Samokonja Poule. Yango Komonaki, président dos Santos, a salaki invitation et pas à son éminence, papa Simon Kimbangu Kiangani, Tango Bakutani, Basololi, papa Simon Kimbangu Kiangani, a latisie Monena Lingomba. Yango ne bomoni preuve ya photo yo mokolo président dos Santos ayambaki son éminence et pas il va commis un conflit dans Angola ici. Donc yango yo ce sont les démarches nous allons pour ça là à RC pour des autorités congolais baye. Alors tout le monde que makambo tuzoko pekisa ezoko continuer que n'est pas à l'état ko funda batbaka ngaba mona passe sikawa tokotia ngana kusasa mukanda natinde pa ya president mukolo tokutana na president na yebisaka likambo wana que sikawa komona changement mutako ya susu pamba epa na yo presidente. Na monite makambo mingi tokomi kosala na Lingomba esengeli te tosalela yango pamba te soki tokontinue boye oyo Nzambe abongisili biso sino tokolandela yango na mosika ekozwa susu ntango molai ezomona lokola to bosani mibeko oyo batata batikelaki biso naza koyoka makambo ebele oyo ezali ke tokoki komonela yango pasi pre komona na ete milimo ya bato mpe kobunga na yango tomoni malamu totala makambo wana tala ntango papa atikaki biso ezalaki ntango moko ya brusquement na ndenge nini le même jour alobi ke kutu na minute kaka nga nzoto na ngai échanger mais lokola nzoto na ngai échanger Lingomba yango oyo bovanda bien na bambuta bovanda bien bino bana na bambuta tokwesa Lingomba te liloba wana eza makasi ya kokwesa Lingomba na koloba te biso tofundaka te banda kala bapapa bazalaki fundaka na leta te po bayebaka ntina likambo bango balobaki boye malamu bato ya leta baya pa na biso me biso tokoki kokende kuna te toyebi mobeko wana be toyebi yango te alors tomoni ke makambo toza kopekisa eza kocontinue kende pa ya leta kofunda bato bakanga bamona pasi
sikawa tokotia ngana kusasa mukanda natinde pa ya president mkono tokutana na president na ipsaka likambo wana que sikawa komona changement mutako ya susu pamba ipana yo presidente pona likambo etali ndeko na biso oyo azali awa ngai mutu nazali teneur na ye oyo na mosala kiko babimisa na ngola ntango babimisa kinga na ngola atata na bamama nazalaki na mpasi mingi na kondima na ngai likambo ntango nyonso na kolobaka ngo na kozalaka na émotion akangaki nga lokola malfaiteur motu ya mabe na basoda na kosotalaka na badetail te parce que ezali kaka nzoto me ntango batienga na avion nazali kozongaka na kisasa atata na bamama mawa moko nazalaki nango kokoki koyeba te alobi papa motiki ngai likambo nini ya mabe nasali papa nakoma ntina niveau ezali kaka émotion obimisa mabe mais nazwaki mpe ya kolonai kaka kolwani parce que ngai nayebi nazali kombo ya nzambe motu moko akoki kosimba ngai te surtout soki nasali likambo te na motu wana ngai apesaki yango sur place nazali kokanisa baturenga na basura nakoloba ete biso tofundaka te banda kala bapapa bazalaki fundaka na leta te po bayebaka ntina likambo bango balobaki boye malamu bato ya leta baya mpa na biso me biso tokoki kokende kuna te toyebi mobeko wana mpe toyebi yango te alors tomoni ke makambo toza kopekisa eza kocontinue kokende mpa ya leta kofunda bato bakanga bamona mpasi sikawa tokotia mpona kolakisa na baautorité na bandaki na ambassade ya LC na Kinshasa toye na Brazzaville tokutani na baautorité centrale toexplike bango qui est M. Paul Kisolokele yango wana nakozwa ta mingi te mpo epermettre bajournaliste bayeba témoignage ndenge nasalaki na Angola ndenge mpe na kosala awa suka nini ye ayebi koloba ngai nayebi koloba nakomisi na journal ya Angola na page ya la une ke Paul Kisolokele n'est pas le fils de papa Kisolokele